boyebi makambu eninge kokomela biso na poso eleki batu bauti misika baye ko agresser biso mais boyoki ba américain bakomi ko condamner Congo te bobeta ba américain wana te bozong sa bon États-Unis biso moto sambisa bango parce que bino mboka na bino mais tandis que États-Unis na perchoa na Nations Unies azokomisa Congo Congo azali partenaire na biso privilégié mais République démocratique du Congo a raté na likama aux États-Unis a fortifié Congo États-Unis atali intérêt na ye awa tension ekomi komata na kati ya République démocratique du Congo kuna pe États-Unis complicité na Rwandais pour bakwisa République démocratique du Congo États-Unis lokola zu information armée congolaise a récupéré Vubaya site oyo ba minerai ezalaka belé ba mafia américain ba simbi mutu ba créer rubrique ya ko renforcer Rwanda. Bonjour, bonsoir, Nabalandi, Nabisononso. Yarava Sereste Télévision, Mbote, Bozali, et belé, au Bozu du Bakou, Yakulanda Biso par le Internet, Topé Siba, Congolais Nyoso. Il y a des pères et des mères, Topé Sibino, Mbote, Bozai, belé, ingénieur Bruno Kibambe, Emele Mfou, Boza Penda, et belé, au Bozu du Bakou, Yakulanda Biso. Père Gobeta Masolo, il y a République démocratique du Congo, Awa, tension, et Komiko Mata. Na kati ya République démocratique du Congo kuna pe États-Unis complicité na Rwandais pour bakwisa République démocratique du Congo États-Unis lokola zu information armée congolaise a récupéré Vubaya site oyo ba minerai ezalaka belé ba mafia américain ba simbi mutu ba créer rubrique ya ko renforcer Rwanda bozala toujours coaché na chaîne na bino bolingaka République démocratique du Congo boyebi makambu eninge kokomela biso na poso eleki batu bauti misika baye ko agresser biso mais boyoki ba américain bakomi ko condamner Congo te bobeta ba américain wana te bozong sa bon États-Unis biso moto sambisa bango parce que bino mboka na bino mais tandis que États-Unis na perchoa na Nations Unies azokomisa Congo Congo azali partenaire na biso privilégié mais République démocratique du Congo
arrêté na likama aux États-Unis a fortifié Congo. États-Unis atali intérêt na ye. Na kati ya République démocratique du Congo bandeko mboka etondi richesse ebele. Ba décideur ya monde entier batali lolenge banda ko piller kala na lolenge ya lielo eza sundenge moko te ekeseni. Ba comprendre que na kati ya Congo Belfort et salami partout dans tous les secteurs. Oh, tu sais que y a sali. Batali que vu que faillite koti na ba pays na bango surtout na moi na bango Rwanda pour Paul Kagame atinda ki be misère bakenda ki na niveau New York na département américain bokaki na conseil de sécurité ba comme si Paul Kagame chargé à sécurité africain que rebelle Paul Kagame criminel to peso sous poste mususu pour gérer sécurité Afrique bande ko préparer République démocratique du Congo ne Belfort asali ba français ba américain ba comprendre que baza sous le contrôle à Congo te d'où to comme est-ce qu'on utiliser ba congolais bango moko ba banda ko bunda contre mboka na bango sur otali Christian ata comme atsugi ya kenda ki États-Unis mais congolais kende oko sa régime biso tokoya toko maka ko regretter parce que todo senga pe na ba congolais na gouvernement ba rapport nous supposons mono bazo pesa kana te biso union européenne to condamner acte wana bazaki derrière eloko wana pour ceux qui botali maloba oyo secrétaire d'état américain lobby les gens là qui s'appellent que non li kopezalaki armée congolaise na ba wazalendo basali avancement ba récupérer ba localité ebele o ba nguna bazalaki ba sous l'étranger quartier général ya Kigali bazo information que puissance ya ba wazalendo na armée congolaise lokitoza ya makasi ba waza bazo poussana ba récupérer ba localité ndebo moni Paul Kagame tindi be misère Rwanda bakendaki na France pour ba kende ko plaider ba arrêter avancement ya armée congolaise parce que na kati ya équipe ba Léopard opération Léopard grand Léopard et ça ba technicien oyo bango objectif est ça qu'il faut atteindre Kigali département français a eu information abengi ba Rwanda ba sololi ndenge ezali awa armée congolaise eza su ndenge wana te babandi siko ko créer yango position tozali ezo senga na biso ba congolais to solo la mbuntu na mbuntu na kati ya République démocratique du Congo eza na ba congolais oyo bazo pesa Kigali pe matoyi na kati ya République démocratique du Congo eza na ba congolais oyo bazo coopérer na ba Rwandais pour ne intérêt na bango ba comprendre que position tonne collé la ida sundenge wana te na chaque localité tozo zwa tozo kuta ben filtré mais ben filtré ngo ba traître baza ba congolais bolandika secrétaire d'état américain dans le pays na Congo kuna toboyema kama peine de mort doit comme ko taxer biso te bino mamba peine de mort boko changote mais pour les États-Unis so trahi faut ba bomayo mais pour na Congo so muta trahi ko bomate pourquoi bango de ba créer la Congo phénomène ya Afdel bayaki basalo bakoy ko sala tana bango silaki donc tout ça le problème awa il faut qu'on résilier contrat ya Afdel et ba décider ba boy qu'on résilier contrat wana donc pour na ba décider balingi te que Congo
ba congolais ba raisonner ba réfléchir pour na mboka na bango ndaki sa bomoni exemple moké makambo ya bureau définitif ya assemblée nationale bomoni que sengaki fagi les moko le chef de l'état a s'imposer soko tuni ba politicien wana bon retard rango ezaki dit à quoi retard ezaki dit ya likambo nini okote biso batabazi ouele tozaki représenté mais bazota l'intérêt bazota la pays te bazota l'intérêt na bango ok na kati pe ba misusu litoi na Kigali bolobini mais to pesi merci lokola bureau définitif ensemble côté to pesi pe merci to souhaiter mon kako soit na Vital Kamerhe aza congolais ba avancer mboke kende mboso azali wana bazé belé ba Paul Chilumba do se dit to avancer to songi toujours na masolo quartier général à Kigali tangu bazui information que armée congolaise le kito bazo beta et ça le kito ba ventirité bazo ko avancer ba kei ko zo ba mercenaire na bisa kibino ba mercenaire polonais to kuti ba ona kubaya kuna ba kufi kuna pour to récupérer local to récupérer site wana kubaya c'est-à-dire affronter mes amis au pesi mbwa boy do pesi mbwa habite na olia tu biloko te tembo eza muku ate eza musunu mbwa habite jamais kuna bango na technologie na bango biso pe na oya biso balingaki ba piéger Congo na équipement militaire donc ba fongola di dusu te embargo na bino si là en tout cas to petit tisseré du Mexique tu es sage aibaki donc bazote que la biso minduki ya ba 1800 mais bazote que la Rwanda minduki ya ba 21e siècle biso ba pesa biso ba 1800 donc soko beti et calé oh ni chana no mafuta mais tu sais que dit que ça sage ndo moni to saki partenariat na ba pays oyo bazaki na souci à aider biso ndo moni coopération militaire entre République démocratique du Congo Russie coopération militaire entre République démocratique du Congo Égypte donc matoso toza nango to dominer ba rebelle ba soldat rwandais ya M23 to dominer bang ndo moni to récupérer site wana tango to récupérer site wana ba ke kokuta ba soldat polonais bomona Paul Kagame akendaka na Pologne ezali quartier général ya OTAN bomona déclaration président polonais asalaka bakani muto ko mega ko toucher Kigali ngai moko na kotinda renfort muto ko toucher Kigali ngai moko Pologne na kokota likambo à 100% Kigali peut garantir que non ndeza boy moi par no pelo kwa muke o bagolia mais ce que awasko bilombe à solo et FARDC ce qu'on a bien que Congolais musiba otala koko ah to récupérer ango est-ce que sikoyo to récupérer Rubaya to récupérer ango to neutraliser l'élément à force négative na kati kuna ba soldat rwandais na kati kuna ba mercenaires polonais na kati kuna na ba émissaire américain Tuboki secrétaire d'état américain tiako mkonga condamné Congo te bozo msela biso des américain biso moto juger bango bino mboka na bino ndenge tozo monelango mais tandis que la République démocratique du Congo azali pays membre na conseil de sécurité aux États-Unis a appuyé Congo a condamné Antoine dans un condamné mon kaka net lisano koto bakolonga te armée congolaise déterminée ba service spéciaux sont déterminés ndo monto le koti ba petit sikoyo na kati ya lisole salamaki entre ministre affaires étrangères rwandais na ministre affaires étrangères ougandais koto masolo toujours fongola na beke bokubenga koko nzoto ningani mais
descendant Fumukimba. Tandé dans Zotoka. De Soukir. Descendant Fumukimba. Et l'onga ezali abiso. Bakei basololi. Bakomi na difficulté. Bakomi na difficulté ya kotinda belema mususu. Baya ko renforcer M23. Koto bachaki motema kota nanga. Nanga pe akomi na singa na kingo. Nanga. Akomi na singa na kingo. Au moins te chargé politique ya nanga. Ya AFC. Akomi mukanda. Na département congolais. Akomi li Kinshasa. Kinshasa rejetant en bloc. Parce que nanga pas su kobang. Atabi, ndenge Christo a koufé. Pour nanga koutane militaire. Christo a moins militaire. Parce que y a nanga. Balion de bagouliaï. Balion. Na mande fa pembe. Pour yon ngaba mingi muto na mande fa pembe. Et puis ça ka petit. Bagouliaï. Ndo moni ko bange sali. Parce que na localité to récupérer. Bake kokuta na ba place bonne squad longwa. Bakuti ate toti musika. Soko moni Peter Kazadarobi que ndenge tosola ki mbokoyo tokuta ki système de zana batu mususu oyo balingi république te ezana ba congolais mususu batu banoma bango eza ba rwandais na arrivé ya AFDEL bakoti ba neutraliser armée ba service nyonso bazwa contrôle tant to bengani bango et ko arriver Kabila comme président a faciliter le kwana ba mema biso na Saint City ba salela biso mobeko likonzi to salela la constitution to salela ba sala ngo ba rebelle rwandais ba belligérant parrain na bango nen Louis Michel bo créer les biso espace ndo moni makam to sala ngwa ndo moni na logique au Peter alobeli ngwa kinde sa boye yo koma boy grâce na ngai petit so likambeza to benga o koti la biso ngo parce que awa ba congolais bazo tourna po bozo komebele. Il faut République démocratique du Congo à sécuriser ma frontière naie. Ce que conseille que kobenga baris pour te seper na mobembo mbemba sali kuna parce que sur l'andi déclaration ya ministre intérieur égyptien d'Alobi abili kambamboka basala gango di sanoté boza pays ezali riche ba pays voisin nyoso bazonga baya ko détruire bino batu bazotinda bango ezali ba grande puissance wana bolanda te ba visite bazoya kawana bino il faut bo sécuriser ba frontière na bino soki boko somba ba mine pas ba chinois bo somba soki boko somba pas ba coréen bo sombi soki bo somba pas ba russe bo sombi soki ko coûter biso mbongo ebele matière ezali neti ba diamant ngope na ba coltan ba uranium surtout le peuple congolais mon la uranium pour Congo bimisaki 250 tonnes côté que porté disparu mbalo bo bimisaki même à 500 tonnes Chine joie pesa biso ba mine to tena ba frontière nyonso parce que likambo ya coup d'état raté et silité. Et ça, le coup, là, méga qui premier épisode, bah, échoué. Bino bomoni Christian. Mais mon conja Christian, ça dit. N'est-ce pas bino? Bato batinda ke bazali. Ba décider Rwanda. Pour le bateau que France a une information. Ba yebi. Donc, bah, comprendre que échec au bazui, na niveau est. Na avancement, il y a armée congolaise, na détermination. Qui est qu'on risque na bachou à finir, bateau bako Kigali. Faut toi arrêter Morajo. Parce que tu dois arrêter mon dernier. Tu dois frapper dans un coup d'état. Tu dois bloquer l'institution. Et bateau bazo bloquer l'institution, ils ont banane.
au moins temps ezaka ba congolais bango moko ba congolais donc bazo baté to ça na citation oyo ba décider batali création na bango ya AFDEL nde banda kozwela na zongi sabino na AFDEL parce que faut boye baka nga sa politique pour te dire que le commis ba te belé batie les longo droit quatre action abandi te biso to bandi biloko yo muke tala suka pembe koko munu koko za ba ventilité de États-Unis a commis qu'on regrettait que non tu aurais qu'on peut traiter tu as mis ça qui des millions de dollars pour te créer AFDEL tu soit contrôle à Congo ce remoni depuis AFDEL à Kotaka na Congo tilelo parti est qui mes raté ce aux congolais aux même logique d'angai pour moi selon na betana ba congolais de père et de mère ce aux congolais de mi Dakar tikabiso ce aux de père et de mère donc pas quitter Koko a raison depuis AFDEL et ya et loko ba américain ba créer pour Rwanda azana makaso bundisa Congo te tolo bana totalan Rwanda azana makaso bundisa Congo te Rwanda azape na armée moko ko la face na Congo te pour to beta yi mais azo so pivot po nini na sima na ye ba mikolo ya bazo bazali to benga bango ndengi wana ndo moni na défense égyptien babini il faut bon sécuriser ba frontière na bino il faut bon luka technologie à sika parce que bozali pays riche entouré na 9 pays ba pays ba entouré bino na bazo ko utiliser bango pa ba décider pour pas créer ma foyer de tension. Ah, tu récupères les deux ministres des Affaires étrangères ougandais, rwandais, bakoti ici messe noire. Boko kasemene zoya nanga wana. Toi tu sais la base. N'habite. Bon nanga va celui qui rébellion na Ouganda tout na Congo. Mais ça c'est rébellion na Congo. Boko zata obi moko ta bien pende obi ya bien. Obi penda ya bien ke bosu penda obi bobeti ata kobeta na musika parce que ça congolais nanga ko sala sortie a autant dans deux pays Ouganda na Rwanda nanga parce que ba décider à monde tu vas comprendre que le la Congo a accusé Rwanda trop le la Congo a accusé Rwanda et de deux le la Congo a accusé la communauté internationale que bino ndem tubozo pesa Rwanda au Minduki pour tout ce que bozo sanctionner Kigali wana ba décider ba compter na crainte ba comme ko se retirer ndio moni ba kena ko créer fleuron ya Kone Inanga maintenant ba ngiso basani ba renforcer Kone Inanga wana eza sulu solo ya M23 t et comme a dit solo ya nini ya AFC teza bango na bango ba congolais ba c'est le moment ya ko neutraliser ndo moni 22e région militaire ba poussani parce que ba poussani ba komiti wapi masolo yango ba poussani ba komiti wapi na Shangungu na Kizili to wapi tension mati même na niveau Ouganda même na niveau ya Rwanda pour ndenge ba poussani li babi ba récupérer ba arme oya nouvelle technologie bazu ba drone oyo ba mercenaires polonais bazaki na niveau Ruba c'est-à-dire to ba Rwandais bazoi Rubaya ba bandi ko piller na degré moko mais le kola nzamba za congolais oui aza congolais nzamba za congolais pour bomengo yo kola habite na kabula ba ndambu mais te ngamona tika nango awa na fana asa congolais po tangu arma récupéré na ba soda rwandais bakufi ba mercenaires polonais bakufi quelques français o bande cotiser ba drone bakufi
donc armée a récupéré matos na biso bino ma sécurité parce que matos wana ba meki ko localiser Kigali ba moni ke kuna eloko ezate crainte bandi ndeboki Emmanuel Macron ba ko créer ba ni ba créer sommet moko boye tozolo bato baza pembe la chef de l'état pour biso koko alobaka bino nde bozoli en biftek président de la république akoki su kokendaka te ba voyage pa mapa na mikili ya bapaya wana net na France il faut kata makulu Belgique wana aza clair na biso te Angleterre baze belé soki balingaki Congo nde makamba guerre SSC sila kala mais le quoi balingi Congo te nde bazo créer babiloko wana bazo créer ka babiloko wana donc ba comprendre que le quoi va perdre déjà par ka vilunga kuna arma poussa dans arma donc kitoza kuna ma sécurité uba ya to récupérer ma sisi ba localité belé arma récupéré parce que armée congolaise na ba wazalendo bazo beta système en 4-4-D de jeu de 4-4-D donc to taquer to défendre ensemble ya yo taquer biso to défendre to kangi di douce bien zate les deux ministres il y a deux pays babandi kopé sa rapport na niveau ya France point liboso balobi effectif ba soldat rwandais ba infiltrer dans quatre armée congolaise a réussi à neutraliser bango effectif etikali mukie ba komi na difficulté ya ko renforcer équipe wana bazo senga na communauté internationale si y a moyen de République démocratique du Congo a accepté faire des routes na bango oyo ko pesa pe Kigali espace accès ya ko exploiter ndika munde yango na sewa parce que ba français batali boto ça ce ko ndenge ni to benga nganga nzambe ya Congo to benga be chole bite makambo na to sepe na ngote to sepe pe l'église catholique to sepe na abe chole na déclaration 5 asalaki to sepe pe na épiscope nganga nzambe ya lukumu Frigola Mbongo a condamné actuellement parce que na minute so ba tout bazongi ba congolais ba bite soki to perdre Tshisekedi automatiquement to zongi na système AFD Mundele alingi teke autochtone congolais d'origine a dirigé Congo Mundele alingi congolais demi Dakar soka boy habite yokeba oza demi Dakar ndimo to ebisio mais ce que le corps basi congolais 100% pour Tshisekedi a contre bango nde bakomi koluka ba mécanisme na kati ba mécanisme ba comprendre que bazali sous na place à rezuela te tameto créer kaka politique ya bichiki la tuboy ndomoni armée congolaise to pesi bilo merci ndomoni pena population congolaise la police ba ebisi population ko bombe la armée na yo information te ko bombe la armée na yo information te aux informations pesa na armée neutralisée ah bosali ndengwala yango na kuba yango wala ezongi maboka ba congolais ce que faut tcha ba mine wana ba mine na ba frontière donc tozo beta masolo ndeto la kaki bino to pesi bino citation à est ndenge zali armée congolaise coup de chapeau à réussir tozo sala so karamingité ndomoni na table ya conseil de sécurité tension bandi swango Congo agosala na ndenge nini parce que pour l'instant banda agression banda biso no totaka Kigali te
banda agression banda nanu République démocratique du Congo attaquer Kigali. Mais Kigali a boaka ba bomba batu bakufi. So République démocratique du Congo comprend que non, n'a pas faut l'attaquer à l'extérieur. Tension matière toujours betamaso. Nazo attaquer à l'extérieur parce que na moni bateau yo basakadi. Parce que bana inde ba ko attaquer à l'extérieur. Voilà ce qu'il a moté. To bombi. Ndo boki bo posa rwandais. Basengi la communauté internationale entre opposition rwandais na bato baza pouvoir en place Paul Kagame na opposant rwandais ba fanda ba solo parce que na ba jour à venir République démocratique du Congo a gonga kosala sokuna bango baza petit pays et na kati ya petit pays wana ba ebite bo kimbela wapi nde mundela nga créer biso ba mécanisme parce que biso ko to mona ka miso politique nde to pesa information to yesu ko na kati ya mboka to zaka na kati ya mboka politique il faut ko yeba yango politique nati nga saka kwanga te na ko pesa formule chimie ya kwanga te formule ato la kisingai fezo ngata na kati ya politique to zali Tshisekedi Azamwana Tshisekedi chef de l'état congolais Azamwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo batu nyonso bayebaki tata na ye na bola tata na ye ndo moni bapesaki confiance pour na ko renouveler deuxième mandat babi que non Azamwana Tshisekedi eloko abiro bimaka kati na ye po tata kati na mwana eloko abiro bima mais population soit rumi kotala azo ebate o to sana Tshisekedi yango to yandenge ni bato baza nzinga mokonzi bazo comprendre chef de l'état te yango to sengi pe batu wana balingi te ke ngai koko pona ndo ke oya mais ka batu babika o aza politicien koka jam Tshisekedi aza président ya République démocratique du Congo gouvernement zobima il faut qu'on tia bato yo baza na vision ya mboka pour to accomplir les peuples d'abord na kozonga to beta masolo pour te feza ngonga et si moi na muke John Maboke Bende afani na mikolo akoli a signalé déjà pote fezangonga na tiki bino na posa na kozonga to beta masolo ya République démocratique du Congo oni ko benga plus de 100 43 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzamba Lola apambola République démocratique du Congo affaire à suivre. Ciao. Prendre ensemble yo take biso to défendre to kangi di douce bien zate les deux ministres il y a deux pays babandi ko pesa rapport na niveau ya France point liboso balobi effectif ba soldat rwandais ba infiltrera na kati armée congolaise a réussi à neutraliser bango effectif etikali etikali mukie bakomi na difficulté ya ko renforcer équipe wana bazo senga na communauté internationale si y a moyen de République démocratique du Congo a accepté faire des routes na bango oyo ko pesa pe Kigali espace accès ya ko exploiter ndika munde yango na sewa siko ba français batali botoko sa siko ndenge ni to benga nganga nzambe ya Congo to benga beshole shola bite makambo na to sepe na ngote to sepe pe na église catholique to sepe na abeshole na déclaration 5 asali asalaki to sepe pe na épiscope
nganga nzambe ya lokumu Frigola Mbongo a condamné acte wana parce que na minute oyo bato tout bazongi ba congolais babi soki to Pedro Tshisekedi automatiquement tozongi na système AFDL Mundele alingi te ke autochtone congolais d'origine a dirigé Congo. Mundele alingi congolais demi Dakar. Soka boy habite Yokeba, oza demi Dakar. Ndima to ebisio. Mais ce que le corps basi congolais 100% pour Tshisekedi a contre bango. Ndeba comme ko ba mécanisme. Na kati ba mécanisme va comprendre que bazali sous na place à rejoindre te. Tameto créer kaka politique ya bichiki la tuboy. Ndomoni armée congolaise to pesi bilo Mexique. Ndomoni pena population congolaise, la police ba ebisi population. Ko bombe la armée na yo information te. Ko bombe la armée na yo information te. Aux informations pesa na armée arma neutralisé. Ah bo sali ndengwala yango na kuba yango wala. Et zo maboka ba congolais. Ce que faut to ba mine wana, ba mine na ba frontière. Donc to so beta masolo. Ndeto la kaki bino. To pesi bino citation à est. Ndenge zali armée congolaise. Coup de chapeau. Arrêtir. Tozo sala so. Karamingité. Ndomoni na table ya conseil de sécurité tension bandi. Swango Congo agosala. Agosala na ndenge nini parce que pour l'instant banda agression banda. Biso no totaka Kigali. Banda agression banda. Nanu République démocratique du Congo attaquer Kigali. Mais Kigali abwaka ba bomba. Batu bakufi. So République démocratique du Congo comprend que non, n'a pas faut l'attaquer à l'extérieur. Tension matière toujours betamaso. N'a pas attaquer à l'extérieur parce que na moni bateau yo basakadi. Parce que bana inde ba attaquer à l'extérieur. Voilà ce qu'il a motem. To bombi. Ndo boki bo posa rwandais. Basengi na communauté internationale. Entre opposition rwandais na bato baza pouvoir en place. Paul Kagame na opposant rwandais ba fanda ba solo parce que na ba jour à venir République démocratique du Congo a gonga la sokuna. Bango baza petit pays. Et na kati ya petit pays wana ba ebite bo kimbela wapi. Nde mundela nga créer biso ba mécanisme. Parce que biso ko to mona ka miso politique. Nde to pesi information. To yesu ko na kati ya mboka. To zaka na kati ya mboka. Politique, il faut qu'on y ait bayango. Politique. Natinga saka kwanga te. Na ko pesa formule chimie à kwanga te. Formule. Ato la kisingai. Faisons ngata. Na katsa politique a tozali. Tshisekedi. Azamwa na Tshisekedi. Chef de l'État congolais, Azamwa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oyo batu nyoso, baebaki tata na ye, na bola mwa tata na ye. Donc moni ba pesaki confiance pour na ko renouveler deuxième mandat. Babi que non, Azamwa Tshisekedi. Elo kabi robimaka kati na ye. Pour tata kati na mwana, elo kabi robimaka. Mais population soit comme kotala azo ebate. Oh to sana Tshisekedi yango to yandenge ni. Bato bazanzinga nzinga mokonzi. Bazo comprendre chef de l'état te. Yango to sengi. Pe bato wana badingi te ke ngai koko. Pona ndo ke oya. Mais quand on a politicien, Koka Jean, Tshisekedi a président de la République démocratique du Congo. Gouvernement Zobim. Il faut qu'on tient bateau et baza na vision Yamboka
pour toi accomplir les peuples d'abord. Nakozonga. Tobeta masolo. Pour te faire zangonga. Et si moi la mouke, John Maboke Bende, a fani na mikolo a koli, a signalé déjà pour te faire zangonga. Na tiki na posa, nakozonga. Tobeta masolo ya République démocratique du Congo. Oniko benga. Plus de 100. 43, 84, 40, 69, 461. 84, 40, 69, 461. Nzamba Lola, Apambola, République démocratique du Congo, affaire à suivre. Ciao.